Mbote balandi émission Maman Moïsanda tozo kende wapi. Bandeko na ngai histoire ya mwana mobali oyo, bandeko na biso ya mibali, il faut ba misusu bomeka kubanga ba problème. Est-ce que boyebi ke na vie ya mutu po avancer malamu, po arumela na mokili. Kozwelo kwa mutu te, kolinga mwasi ya mutu te, kozala pe malhonnête te. Même eza na kati ya 10 commandements nzamba loba. Surtout makambu ya basi. Yannick eza na bato ebele na États-Unis, bandeko o bayebi na TikTok, ba misu bazomona ka o to epo alingaka aboma mwasi na ye. Mais koyoka ba témoignage ya mwana mobali oyo. Ebele bandeko na biso mibali oyo bazo kosa basi bolingo, bosala très attention. Yannick kokene Kinshasa aza mobulu ya basi. Nalandaki lisolo ya mwana mwasi moko na kati ya famille ya batu. Yannick abima na ndeko, baza bandeko. Abimi na leki, abimi na yaya. No baza loko net ba cousine. Bandeko na biso mibala batamangala basakanelaka basi ebele ba misusu bamona rango ezala malamu. Alors que bozoyi bateke na histoire ya mokili oyo ndenge bandaki. Mwasi akenai kobebisa makambo ebele epai ya Satan. Basi mususu o bayebi nzambe te, mwasi mususu eboyo okosi o escroquer bolingo incapable kokende kobebisa yo. Voilà pourquoi couple ya Yannick ekoko fanda kimia te au moment où Yannick ye moko aza porte d'entrée ya couple na ye. A part wana eza na bandeko misusu na TikTok, bandeko misusu o bayebi ba Congolais. Azwa bambongo ya batu pona bakomemela bango ba portable. Nazomona bandeko misusu bazo traiter oui aza escroc. Mais ba frère na biso ata boza na poto nzamba permettre oya poto ceux qui boza na ba vie ya pressé. Surtout bandeko misusu ba Congolais aza na voiture bien alingi ya kolakisa ngo ba mona ye. Alors que toza na poto na monde moko ya matériel. Siko Yannick a mema ki porte d'entrée. Yango moni molimo wane ilati ye, milimo lati ye ya ba mabe o yazo sala batu. Milimo wane lati ti akene kolinga a étrangler mwasi na ye, a boma mwasi na ye na zemi. 22 ans de prison oyo bakateli ndeko na biso ya mobali. Tande via mutu baby. Mutu aloki vi na ye zanan. Tango doazo sabino bandeko na biso misusu ezala basi za mibali. Surtout na monde mboka tofandi bambongo bandeko bozozwa même ya mindele. Koluka d'abord kotiaka na ba prière. Et puis ba frère na biso, mwasi ko kitisa yo. Surtout soko yo kise motema passe. Surtout soko salie mabe kolela ya mwasi bandeko na biso mibali bozwa mena conscience. Bo négliger lisusu eloko te bozwa conscience. Tala vie ya mutu ndenge baby. Mama ya bana na ete muta bengela kembila te ba voisin. Entre temps, mwana mwasi wana abota na ye na ndako. Amonisi ye pasi bambanda ebele. Bandeko na biso mibali. Kozuka basi kozwa basi ebele na nde bozo kasake boza ba yanke. No ba vi na bino nde mutezo beba. Na ba famille na bino ba famille oyo ba monaka bandeko na bangwa mibali bazoya na basi mibale misatu pe bozo sepela pe bozo zo ba mbongo eri yango yo tang bino ba mama yo boti mwana mobala za ndumba kende ko lukelonga nzambe kende ko sambela po mwana na yo akokota se ya mabele neti baje lelo famille ya Jani memezo lela Jani. Mais famille ya Jani pe bayebi pe nzela ya Jani tanga zaki na Kinshasa leka Jani alobi Jani zaki na basi ebele. Eza malamu te bino bozali kozwa emisu ba fufu bozomona oya ya kabeli bino loso oya ya kabeli bino Thompson oya ya kabeli bino Mungwa njoka ne basi wana nde butu bango bazoko fungula liwa ya ndeko na bino. Surtout ba ndeko na biso soki bozana na ndeko na bino mobala za ndumba bokende kolela na prière bokende ko sambela. Botika kolinga ke no basi wana bakoma kopesa bino bambongo. Bino nde bato bokozala perdant. Neti famille ya Jani eza ezu perte. Yannick oyo ngai na moni ezali libabe na ye. Ki malhonnête na ye moko. Yango moni bato bazofingisa bato bazoteyaka na ba TikTok wana na ba réseaux sociaux bato nyonso bateyaka wana ba misu bazoluka ba abonné, baluka visibilité.
eza mwa moke omona bato neti babiso ozoteya mpo ozosalela makambo wana ozoloba 22 ans de prison bamisusu bakongolais mosusu bazoloba te kaka mpo abeti mwasi na congolais boyebi te ke eza tentative de maître parce que koétrangle moto bongo so omona mwasi wana akufaki sur place eza ni koboma ti donc c'est un peu ça bandeko na nga merci beaucoup boyeba kobattre la vie ekenge eza très important na vie yanke aza te bafrère na biso boza na poto botika loyenge il est temps sikoyo ndenge eza soki omoni mwasi ofandaka nini na ndako aza mobulu te aza respect azopesa yo respect aza mwasi oyo ndenge eza na ozozwa kimia na ye fanda na ye nayebaka te bango bokendaka Kinshasa epesaka bino espoir bilingalinga eza complexe moto esalaka bino tala yaniki basi baleli na kombo na ye suka nango ezani akesiko prison na prison kuna kokoma frère en Christ bozala bien la famille merci beaucoup semaine malamu